mokile kelama esalima mibuhe bele olelo yebanite mbote mingi lisusu na bino balandi ya Vomu Television baye bopesaka biso tango pengonga ya kolandaka émission na bino mokolo mwalelo oyo ekoyaka okati mabota na bino na tina ya kolimbola kabino na tina ya kotangisa kabino manaka na biso baindo na kati ya calendrier africain oyo ezali bongo bokoko na biso baindo totondi bino botondi pe topesi bino bambote bele bino bazali kolanda biso awa na kati ya République démocratique du Congo pe bazali kolanda biso libande ya mboka boye ibolamu lisusu mokolo mwalelo na émission na bino mokolo mwalelo esika tozulaka bongo manaka na biso baindo tango pengonga epesameli biso tosimba babuku na bikomeli na biso pona kokoma ete mokolo mwalelo tozali bongo nkenge zomi na minei na sanza na biso ya zomi kaka na eleko ya minei eleko ya kisiu mubu monkama na tukomisa tuna mibale toli kokoba kaka bongo na bopemi na biso lisusu bongo ya minei na kati ya manaka na biso baini soki tokobalisa yango na manaka ya bapaya mokolo mwalelo zali bongo mercredi le 16 juin 2021 toyebisaka bino bomo mesano tobalisaka yango po bososola malunga ekokaka bongo kozala soki bankokoso mikozala bobenga Vomu Television na banimero oyo ezali bongo affiché bokoza biyano mpenza ya malunga lolenge nini manaka na biso ezalaka po bino mpe boyeba yango ntango mosusu kutu koleka biso soki kaka bokopesa ntango mpe ngonga na bino matono mingi balandi ya Vomu Television ya solo toyebi ete tokosuka biso na bino wana te na kopesaka bino manaka ya mokolo tokoyaka pe lisusu obosoba bino na tina ya kotombela bambotama elamu na bandeko banso baye bakomelaka biso pe baye babotama bongo mokolo mwalelo na bisika nyonso bino bozwami tokota bongo na libota ya Ngunza Mayunga kuna tokei kotombela bongo mbotama elamu epai ya Nengwa Mazebo Mayunga moyembi monene bango basila kobota mabongo mokolo mwalelo yaya totombeli bino penza bambotama elamu mama na biso kimia mfumu kimbangu kimia tata mokeli ebakisela bino mikolo ebele na kati ya bomoi na bisika nyonso bino bozwami pe elongo na libota Mayunga mobimba totombeli bino bambotama elamu kasi pona kokanga bisengo biso moko te tokele no kuna etenya régie totala bonzenga bwa bino mama pe totia baloyembo oyo tosepelaka bambotama ya mokolo na mo tosepela elongo na bino matuno mingi balandi ya Vomu Television ya solo wana tuuti kokembela bomo mesano pe kotala bonzenga ya bandeko na biso baye babota mokolo mwalelo bino pe lisuba ebozuli bakuti ya kokomela biso mokolo mwalelo atambala sima kasi na bisika bozali totombeli bino penza bambotama elamu kimia mfumu kimbangu ezala na bino baye bozali komituna soki bokosala ndenge nini po totombela bino bambotama elamu bo contacter Vomu Television na ba numéro ezali bongo affiché to bokoma na siège ya Vomu Television avant 48 heures bozo ba coordonner lolenge nini yango esalimaka po totombela bino penza bambotama elamu lokola lelo totombeli ningo Mazebo Mayunga toyebi ete sima na biso ekobima na plateau ya Vomu Television tozali koya epai ya kokolembe na tina ya kosepela mbotama elamu ya mokolo mwalelo tolinga kolia wangila na makemba ezanga te tozombeli bongo libota Mayunga bambotama elamu matono mingi bandeko balandi ya Vomu Television kaka na kati ya kokoba na manaka na biso tokoyaka lisusu kozwa moko ya balite ya na kati ya rubrique na biso ya vidéo du jour na émission hii tolanda vidéo du jour on a bokebi tokutani na sima eza kaka ndimbola na pesi eza ba principe me bakende bazwa banganga bazwa ba marabu bazwa ba sorti nyonso ya bato babimisa na ba misolo na lobaki o wana te ezali kaka principe ya gratitude na ingratitude soko za ingrat ingratitude efutaka te
Congo ils ont décollé pour ingratitude. Il y a 4 janvier, ingratitude envers Mfumukimbangu, envers Bakoko. Si vous vite une mission ou parce que vite à un moment, on a expliqué que vite à club de l'indépendance, c'est lui qui a dit que nous avons vécu. Nous avons expliqué que l'événement à 4 janvier, nous avons vite. On a dit vite et où on a imanisé l'équipe de Basango. Donc, nous sommes les rois de Darine. Donc, nous sommes les données spirituelles. On a dit 74 til le parazo soit coupé. Donc, le paratikala qui bongo, vite à tikala qui bongo. Ceux qui sont dirigeants, nazolobela. Ceux qui sont dans la période wana, nazolobela bino eza média. Botuna honorable Kamba ici mbungwa ko ebisa bino. Mais lelo pas comment ko wanga na bino. Kuna ngana zaki. Ngana zoloba ke m'expliquaki. Maye d'abord la période wana nalobaki barabe bakoko gagner bisote. Et vite à beti na barabe balandani parce que ezalaki occasion ya kozwa lisusu coup. Et tant ngaka zo bongo landisi yango. Et au komona que vite azobeta kaka na barabe aller-retour. En dernière minute bango malobe utaki panangati. Bakimi bake kozwa banganga na bandundu po baloba ke no barabe bako gagner bango te. Bango bako gagner bako zwa coupe do bako yepa na ngati mo yetanga na sengi bango bongo to menini bakutana ke na ngo embali koso babeti awa basali dede siko tango bazozonga kuna bango bayebaki ke lokola barabe baganyaka bango te bako zwa coupe kuna tango bakei vite pa chenebi basepeli bamoni ke lokola barabe baganyaka te do bako gagner bango te na période wana en tout cas bazwi coupe. Bon, quand on a dit que solo barabe va gagner bango te. Pour les lobanais qui sacré, vous avez dit que Mukimbango, tata mokela pesi na Mukimbango pesi. Barabe batikala ko zone c'est la vita vita. Joueur ya vita yemo ko mutacha bi, otobi na ka ya vita. Eko? So na busa te feza na banda mobile. Mutacha bi wana ache na ka ya vita. Ici. Makambo baluki. Ekasi awa debi. Awa dende kuna kupekenda matondo ya solo penza manaka na biso ebandaki ekolaki ebelisuka kasi toyebisaka bino ete na maimanso tokotielaka bino kati ya Vom Television ezalaka na ntina ya kopesa bino liteya oyo ekokumbela bino boyebi na kati ya bomoi na bino soki bosepelaki na biso tika tozongisa matondo na équipe technique mobimba ya Vom Television bayeba sungaki biso po tokumbela bino kitoko liboso ya bandako no eteni ya caméra tolaki na tata futila mayunga elongo na tata mbala mantiadila pour eteni ya réalisation pe montage tosungamaki na 9 lumières tata ngala nzumbu bango nde basungaki biso na eteni ya réalisation pe montage elongo na équipe technique mobimba ya Vom Television na mosala bozali kosala totondi bino penza botondi kimia Mfumukimbangu kimia tata mokeli kimia ya Mfumukusu ya mozala mpando na ngola ekoka koyingela okati ya mabota na bino tokutani biso na bino na Nikolo Mizali Oya Kenge Elamu na Koma Mfumukimbangu. Utamukile kelama, isali mabibu hebele, olelo ye banite.